famille bota na yebisa na chaque fois tokende na ngambu ya ba insulte te tokende na ngambu ya bato bazolinga batya biso na kati ya distraction te biso plus tosala promotion ya mama Belvie Kandi. Ça dépend de l'ère où vous avez biso partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox 207 de la presse. Merci beaucoup pour la fidélité, Nabino. Merci beaucoup pour l'abonnement, Nabino. Merci beaucoup pour le partage, Nabino. Merci beaucoup. Vous allez continuer à faire biso confiance dans la chaîne Nabino. Obolanaka chaque fois, Obolova, Obolinaka, Active Final Télévision. Merci beaucoup à tous les abonnés. Il y a Active Final Télévision. Naïb Sarabino à chaque fois. Soki Papa Kouloutoye Awa. Soki Jerry Kobetox Aye Awa. C'est que Makambo Zali. C'est que Akolo Bezali. Merci beaucoup à la grande équipe technique. Oye Simamina Cordon Mitch. Ingénieur Mitch. Oyo Lelo. Azo Sara Moussala. Merci beaucoup dans le montage. Et puis merci beaucoup à un grand monsieur. Oyo Azali. Vraiment dans mon thème à Bolingo. À la Kisake. Il faut valoriser cinéma na biso, to valoriser ma bokendenge bobengaka théâtre na biso et à sali chaîne moko plus kolobela théâtre et puis kolobela la plupart makamouya ser na biso une actrice bourrée du temps là ou à chaque fois toujours na mosala na ye Belvie Kandi Poutine de l'écriture. Voilà et leloyo chaîne na bino Active Final Télévision et ça on a pour na kolobela basango ya mama Belvie. Surtout que mon émission oh vous dit bien na combo ya masolo ya Belvie, masolo ya Belvie Kandi, Belvie Poutine de l'écriture, Belvie mama Koma, elle se porte très bien et à merveille. Actuellement elle est en Kinshasa, toujours à Zosala Moussala nae parce que Moussala Tolobaka yango ezali tata, yango ezali mama, il faut que Moussala yango parce que moi na nyonso to azala na baboti baorientaka biso déjà et puis batalaka déjà oyo tokoki kosala na vie. Voilà, merci beaucoup na babone nyonso namoni bacommentaire na bino émission elekaki ya kafu moni tozochange kaka modèle ya kosalela promotion wana ezalaki promotion moko et puis marketing agressif, promotion à l'américaine parce que bomonaki tableau oyo ebalukaki tobeti masolo ya chaîne Belvie TV. J'espère que SCP ici bateau. Et puis, et là, ça a plaisir. Il fallait l'élo lisusu na salango parce que maloba na lobby na bandeko na comprendre que to sali sous ba film makasi parce que ko sala na sa mission na ba capture bomona ki ona ba nombre de vie et na muki na tongo lelo ba nombre de vie on a moni. En tout cas, félicitations na ba famille Bota nyonso ainsi que et tolobika famille Bota kaka tetala ka film Belvite bande ko na biso to bengaka ba amoureux to ba amoureuse ya cinéma congolaise et puis batala ka yango. En tout cas, je crois bien 9e épisode moi un petit désagrément et salamaki bato bandi ko benga papa kulutu wapi 9e épisode wapi 9e épisode déjà wapi to suki na 8e épisode. En tout cas bolimbisa technique ya kana ba caprice nango vraiment bino boyebi ezali modèle ya mama Belvite azakana pona osala bino musala linga à chaque fois ko servir bino na RO ya pesa bino 16h30 parce que boyebi que film na biso 16h30 déjà ezalaka déjà en ligne et tout le monde oyazali abonné il y a chaîne Belvie TV. Je crois bien azora notification na déjà azora déjà message na déjà comme lié que film et koti. Voilà tokosenga bolimbisi mingi ndenge moko pe Poutine de l'écriture a pesa kimbela na ye tchaki message wana vraiment na famille Bota mobimba na communauté mobimba ke moi caprice sa technique et salamaki et puis bino mo bomoni déjà que 9e ekotaki eza ya koinda. En tout cas
famille libota place nyonso tozali betela Belvi kandi maboko betela pena Belvi kandi maboko pour 9e épisode. Ah tu moni mutu soko yebi, quand on connaît on connaît, quand on connaît pas on apprend. Donc mutu ayebi soko yebi te yekola pena boni ba biso to yekola na biso ko buka na tende ko na yekola omoni scénario koloba français eza ko la scénariste te koyeba ko koma français eza ko la scénariste te. Il y a une différence entre scénariste na peut-être mutu a comme français bien parce que si on commande français on va attaquer comme scénario jamais. Scénario va commander na munoko oyo yo moko comprendre parce que yo moko zo diriger na ba parole ko pesa ba indication scénique ko pesa ba briefing ko pesa ba acteur et puis yo moko comprendre en. Donc cela veut dire maman Belvi Kandi Poutine de l'écriture. En tout cas famille Libota faut me betele maboko 9e épisode oyo famille Libota lia mela ganga sepela lobaki. En tout cas moi ça musala film epena donc et comme sous danger na 9e épisode parce que 8e épisode esukaki na ndaku ya Omar. Belvi aye na ndaku ya Omar accompagné na Grâce Luzolo oyo mobali na lobaki Grâce a accompagné baya rendez-vous oyo Vini abengisaki professeur na ye. Donc la prof à ce qu'appelle mon musala allez a délégué moi si na ye na leka moi si ne ba kende ko rendre visite et pas ya ndeko na biso Omar et plutôt Vini et puis ta ba ki pe wana ba kompa ba ki pe teke zanda kuya Omar parce que Belvi a sa ex ya Omar. Oh, Omar a moni sa pasi ayeba quitté mais tel la 9e épisode donc Cardozo a eu poison on est zoé banate mais Belvi a mingamu pona nini en tout cas to na mukili pela total hein oyeke na mukili batu to condamné Omar te na mukili pela to kolobake. Comment est-ce que oye na ndaku na nga au moment où on a bala oye na ndaku na nga oye na leki na yo et puis Omar a koti a moni Belvi a moni Omar Grâce à moni Omar Cardozo atikala koyeba na Belvi te peut-être ba milène suspect Omar a betele pe lisolo te ata betele lisolo elongine pe ayebi yango te ceux qui parlent avec ba photo te. Donc Belvi a memi ngambu bakendeli eti na ndaku ya libala na ye pa ya Omar ayeko kebisa ye ndenge acheli mwasi na ye poison. Belvi azo comprendre te mobali na ye dingizo ya telemi le anda ya semeki na telemi bazo comprendre te tala niveau film ekomi elengi toloba nini Belvi mutu atie poison parce que mutu peka aza mutu aza peka ka mutu toloba nini Vini oyo ayaki kovange ye mutu atie poison ou koma mwa mutu abokoko etoka ebongo tozonga Nzambe Georges Mbanda père son âme na raisonné Georges Mbanda mwa mutu abokoko etoka bongo tozonga. Donc cela veut dire il y a un moment famille bota na bisa abuna chaque fois tokende na ngambu ya ba insulté tokende na ngambu ya bato bazolinga bacha biso na kati ya distraction te biso plus to sala promotion ya mama Belvi Kandi to teka ba film o azo sala voir même ngala lobaki toza na devoir ya kopesa même ya ko sala promotion ba film oyo Belvi Kandi azo sala na communauté na biso kaka te. Si na communauté africaine to panza sango nango to pesa bango goût ya kotala ba film wana même si na kati ndeko moko komeli ngai oui na film mama Belvi Kandi
mutu lokwa grâce azobeta déjà anglais na kati et puis ezaka un peu bilingue français mpe ezaka na kati wana alors toteka sikoyo ser na biso na communauté africaine totekateka ye na bapays afrique na bazwa mpe goût parce que soki bazwi goût bakocomprendre ke totalaka bafilme oyo te mais eza na actrice moko na congo rdc asalaka bafilme ya bien akomaka bafilme ya bien réalisation bien azosala makambo ya bien peut-être biso tobandaki kotala te donc famille libota focus ezali mot d'ordre nayebisaki bino ngai na ye kolakisa lelo bandeko na biso nyonso to tolobelaka baartiste eza kaka bandeko na ngai ya famille libota te bandeko nyonso tolobelaka baartiste tosala effort soki tokolingaka bango ya solo tomatisa bango mpena ndenge tolobaka ke toya kosoutenir bandeko na nga nga ndeko na nga tosala boye na soutenir ye te tolakisa face du monde ke soutien oyo biso tosoutenaka basere na biso bafrère na biso ezali soutien moko d'abord ya sans intérêt ya amour vrai parce que mutu alingi ndeko na ye na amour vrai akolukele problème te mutu alingi ndeko na ye na amour vrai akoluka te bamatisa ye miniature même si oui toza na bato mosusu oyo leti nga mpe motema esukaka bamatisi belvi kandi miniature bo mama alingi biloko oyo te me te nga mpe na kodefendre et puis avantage na biso famille libota biso toyaka kodefendre bafingi bino boye kodefendre mais siko biso mpe tosala effort ole soki ye afingi biso tokofinga te biso tolakisi en face du monde bino moko botala est ce que lolenge oyo nde tokoki kosalela mosala na biso donc tofundi mutu wana devant public tokofinga te tofundi kaka intel bozomona ndenge intel azosala boye est ce que azosunga théâtre na biso est ce que azoloba makambo oyo azomaîtrise donc méthode tokokoma nango yango wana même na ngambu mosusu ya bandeko na biso soki bomoni Jerry Kobetox papa koluta famille bota azofinga c'est que il faut bofunda nga mpe na liboso ya public bomoni bino moko et de cela nde cinéma na biso koavance tolongola mafinga liboso totya mosala na nsima ndenge totya mosala na biso na nsima na te totya mosala liboso mafinga na nsima alors famille libota je crois bien 9e épisode nayebisaki bino désormais na bandako ya kobeta soit deux tableaux to tableau moko na beti tosololi yango na bino bomoni bino moko 9e épisode je crois bien ndenge nazoloba awa lelo je crois bien ezali 10e épisode oyo ezokota déjà na 16h30 bozozwa 10e épisode alors biso toza wana mpona kosoutenir ndeko na biso j'insiste soki olingaka belle vie soki olingaka théâtre ya congo soutenir belle vie na kotala bafilme soutenir belle vie na kopartage soutenir belle vie kandi ya kotia babiloko na communauté ya kopanza na bapage moyen ya malamu yango wana po ete tosunga ndeko na biso oyo même si Congo ezalaka na mwa difficulté ya kocomprendre ke moto azosala makambo ya bien mais soki biso tozosala bongo tokolakisa en face du monde ke tozosalela ndeko na biso mosala tolobi teke mosala yango tozosalela ye ndenge bandeko mosusu balobaka awa afutaka bango bambongo siko bino ntango bolobaka wana bafutaka bino bambongo te e soki mutu azosala mutu mo leti papa kulutu ndenge avandi awa nazosala kaka promotion ya pamba ya belle vie kandi nazomérite ata mai nazomérite ata mwa jus eza mabe te mais koya kotalisa face du monde te ke apesaka bango mbongo mpo bafinga bato alors biso mpe bandeko ya famille libota e soki tozofinga lokola basi balatisa biso deja kombo ke bafutaka bango mbongo ale de cela sikoyo omona ke afutaka bango bafinga ye mais soki bazokuta ke bazoloba ke afutaka bango mbongo
mais bakuti papa kuluta azosala promotion, bakuti prince Luamba azosala promotion, bakuti Jemima Ibela azosala promotion, Clarisse Plasma, Bianca Zanga, Demer Nyangi, Mundirba, Yams bazosala promotion. Et bandeko nyonso bazosala promotion. Omona ke maloba na batu bachawana baloba ke afutaka bango mbongo. Bango bakoma oui, faut futa bango mbongo parce que bazosala les promotion. C'est ça. Parce que ebe baka na moment nini. Lokola basi bakola biso balatisa biso tojo wana bafutaka bango mbongo et soki bozo finga. Parce que zo bimake bafutaka bino mbongo bo finga. Donc c'est ça. Donc pour nga elo na koloba yango wana en tout cas la ngina kota na deuxième parenthèse na ngina fongula par rapport ya bandeko bazo sungate chaque émission désormais na komi koya ko funda bato bazo sunga cinéma ya Congo te biso nga pe lelo na za mutu mabe na tout à fait babordi boko biselanga vidéo mais il y a que des imbéciles qui ne changent pas il y a que des imbéciles qui ne changent pas na boy na nga ko za imbécile na changer na nga soko fingi benvi nga na koya ko finga yo te mais nga na koya ko talisa yo ke ozo sunga théâtre na biso te alors ndeko na biso artiste et comédien oyo aza na video oyo bandeko na nga bozwa video oyo botindela ye bokatele ndambo botindela ye soki akotala video boyebisa ye boye to soki akoyoka makambo nga na oloba ndeko ozosunga théâtre te bando bandi kosala baémission ya kofinga osi osombi nini lakisa biso bien matériel mo boza nango oyo bando bandi kosala émission ya kofinga oyo yo osombi ngai na yo mosala na biso ezali théâtre ngai na yo mosala na biso ezali théâtre obimi epai ya Tony le Défendeur ngai na bimi epai ya Modero Totokani biso mibale toza baartiste et comédien au-delà de tout to soutenir baser na biso mais niveau oyo te et puis oui tolobaka pe makambu ya bana basi mais yo ndeko na ngai oza trop focalisé na basi yo oyaka kosala intervention kaka na makambu ya basi yango na tunaka ndeko na ngai na ndenge mabe te ozalaka koni papa to koni mama parce que ndenge ovai na kiti wana ozosala intervention wana makambu ya bana basi na bana basi et puis makambu ya famille ya bato soki ndeko moko akoteli ndeko no te au moment oyo soki bafingi ye yo nde okoya kolakisa biso leçon morale nini je crois bien ndeko na ngai il est temps de changer. Si tu es un imbécile tu ne dois pas changer. Alors ce qu'on est imbécile il faut changer s'il vous plaît ndeko na nga. Et puis des propos ozoloba na émission lelo nazotia monde mobimba témoin en tout cas nazotia na nzambe témoin bobimisango lokola lelo bobimisi ba video ya Denis Lesité ndenge alakelaki ndeko na biso Rafine Tumba personnel oyo atiki biso oyo toza na pasi mais boyeba yango ntango toyaka na internet kofingaka bato zala makasi na prière zala makasi na kisi yo oza na kisi te oza na prière te mais ozoya kofinga bato na tele ozokota makambo ya famille ya bato okozwa malédiction moko boye oyo yo moko komi koluka ndoki aza wapi oke mafinga na yo oyebi kosukisa baninga mitema oyebi kobetisa baninga mabaku eza mabe ndeko na ngai ya mobali ozali na mwasi na ndako estce mwasi no atalaka bavideo osalaka banda olata kombo ya ser na yo oyo asunga yo abokola mpe ndako na yo na bakelques années oyo abande kobengisa yo na bafilme otourne ndako na yo pene ezalaki na esengo soki belvi abengi yo na filme mais lelo tu es là ocréa chaîne moko boye mpo otukisaka kaka moninga ndeko na yo motema ici je parle omoni ngai nalingaka koloba vérité naoloba na Zuma kombo na ye Zuma c'est un artiste comédien mais a se transforma akoma
Kroni Papa, il est président ya groupe naye, mais na éviter ceux qui parlent dans groupe ne batala rapé ba vidéo naye o asala. Alors mon frère, yo tango ya ko lobake, soki yo zalaka mutu oyo lingaka ba fille à théâtre. Mais obima parce que tango zolo ba bela. Et puis na kamo rabinoa, tango lo ba bela, tanga pena kombo yo mo elombe yo mobali, tanga pena kombo Belvi Kandi. Tanga yango waka okata bela poani. Et puis quand tu dis bela, carrément mokili na tchebino témoin, azolo bana bela ni. Bela ni na zaka na théâtre. Oza na kombo ya bela wa leki Belvi. Donc il parle na kombo ya Belvi. Parce que tant yo lo barake Belvi, azwaka yo abimisaka batu nyonso tu atiki yo soki na restaurant, soki na bureau. Ndeko nanga mobali. Est-ce que yo za mutali boso babimisaki babimisi batu batika na yo basola na yo? Ezali façon ya mutu aza professionnel et puis alingaka discrétion. Alingaka te makambo sola na mutu, asola na mutu pe liboso ya batu nyonso. Voire même lelo bandeko bolta nga lelo na okata likambo parce que moi na mobali o Zuma a répétaka eloko o chaque fois. Comédien moko ta benga Zuma pexé eloko na lobaka wana. Alors bango chaque fois Belvi atikaka ye na kati ya bureau bafandi bango mibale lokola yaza mobali kitoko aleki mibali nyonso ya théâtre. Mibali nyonso ya théâtre na ki beauté na taille Zuma leki bango. Yango Belvi atikalaka na ye bango mibali. Alors, lelo na aussi ça eloko oyo. Nani oya kotombola musapi alobi ke ayaki ko sola makambo moko ezali ya ye kaka na Belvi. Peut-être atalisa ndeko idée moko boye alinga sala likambo parce que bato ebele bayaka pa Belvi a orienter bango. Omoni to bolobaka na TV boyaka kolobaka po ba fanatique ngo communauté na biso ba pesa ba ignare place ba vorer place. Après ça, on a place dans la communauté. Au cas lobby, bon, je t'envoie $100 dans Western. Au lobby bien, ok, bien. C'est ça notre communauté. Communauté na biso, balingi lelo muto a finga kama kasi wa tout a kapena bordir. Ndoko mona ba sponsor réseau landaye, ndoko mona bazo meme ba voyage. Alors, c'est que lelo bo la sa biso, ba biso to quand même pas na malamu na internet, to ya peto finga. Alors to sala on te poto kola ki na bandaku ya ba tata na ya ba mama. Surtout ngai tata nanga molakisi nalobaka ke azaka beaucoup mais c'était molakisi tokoli na souffrance ya mobutu azofuta te azofuta balakisi te tokoli bongo vaurien abima te vagabond mobo abima na famille na biso te. Donc cela veut dire tango mwana mobali yaka koloba boye bino ba comédien est-ce que bobengaki boyebise bobine ndeko nanga makambo lobako oyo eza malamu te parce que tango zo betisa muninga libaku bongo tango chaque fois lobake waka otalisa ke soki yo lingaka basa théâtre Zuma bokata vidéo botindela Zuma yo na besoin na tanga liste basa théâtre oyo bimana bango po yo lelo ola lakisa ke en face du monde ke yo basa théâtre osaka bazaka baguna yo te wana zo ningo lakisa ki fidélité na mwasi na yo d'abord omela no masanga moya makasi. Oui, ça même sous la bière brine. Parce que des bières brine, n'a pas whisky, mais la carana et puis ça rapporte ça nous autres ma casse. Je te connais très bien, avant na yo. Moi, ba blom subo linga teto ya ko ba na TV. Combien de fois on a monyo na basi à théâtre? On a mo pe na biso te tika oyo. Mais lelo yo zo lo ba na TV ke ngai soki na zaki na ba guna nga basi à théâtre, mais bobenga nga papa. Ah, Zuma, ndeko nanga. Et ça a folie de grandeur et ça a banque oyo kendaka na rompo ki pwanza otali chaîne ko timbongo yo mpe tinda ko lo babiloko oyo ndeko nanga il est temps au changer ozana mwasi na ndaku c'est respecter Belvi azana eloko mabe asalela ote lelo soki Belvi avi afukama Zuma Belvi lelo so abi afukama pena boto matangomba alelaka na kombo na atu na nzambe na sala eni yango zo mona bato ebele na internet bozo kufa na ba maladie moko très compliqué maladie moko komi na hôpital boye famille lobi te o pena mieux vaut tosomba lupangu akende
Pour na nini bolingi ko tuki sabatu mitema. Zuma. Yo pena Belleville a craqué yo. Donc Belleville na linga na babo mutu nyoso to tangelanga oyo aya ko sola la Belleville likambu ya secret zani. Maman na lingi orienté nga, maman nazo sala chaîne, maman na lingi na sala boye. Siko mutu nyoso tu aya ko sola na Belleville atombola musapi. Boko melanga na ba commentaire. Nani wa sola na Belleville makamna secret asola ngona afai na Belleville afai na bato. Donc asa mutu mo boye ayebi ki bo moto humanisme. Ayebi ke peut-être soki na ndenge na sana moi quoi na nga boye na sana moi stabilité vie na nga boye. Soki na soyi na mutu boye mutu akomona ki na considérer ete peut-être alingaki na sowa na ye na ndenge ya biso mibale. C'est ça asololaka na mutu boye. Ata likamango oye kosenga ye mbongo oye kosenga ye idée likanisi akozala kaka na yo na ye ata azosala makambo susu akoyebi so zelanga na sisa na bango voire même na bureau yo ozoloba na restaurant ozoloba abimisaka kutu ntina batravailleur ne libanda ozala mwana mwasi ozala mwana mobali donc toloba bana basi atikala na bango basi na ye mibali opo atikala na bango mibali na ye au juste bopesa ye mibali combien na vie bopesa ye basi combien na vie Zuma luka elongi ya nzambe ndeko nanga awa na ye mpona finga yo te na ye natalisa yo mwana mobali akangama likambo na mwana mwasi boye te ata ndeko na biso Fayulu vérité des urnes atika yango yo likambo nini Belleville asala yo nini prédote na okenda kosala wana soki okokaka kosisa mbongo libala ya mwasi wana te Belleville mutu azokanga ozwa mbongo Zuma ndeko nanga omoni makambo oloba na batv biso toyebi koloba ngo makasi koleka na bino parce que tobandi yango liboso na bino c'est pas normal oyaka kobetisa moninga libako à chaque fois soki yo obimika na tv eza kombo ya Belleville nayebi te bozwa video bokatela mwasi ya Zuma famille ya Zuma lelo soki Belleville afukami aleli na nzambe nasala mwana mobali oyo nini lobanga nabengisa ye na considéra ete napesa ye mbongo na nga te ta ndenge bozozwa bamalédiction bozoloba ta malédiction ya ofele internet bosilama liwa ya bandeko oyo bazokufa ezorappele bino te mutu afingaki bato lelo lobi akufi mutu abetaki bato libaku lelo nsima lobi 1 mois 2 mois akufi maladi moko boye bozokufa nango très compliqué mais bozo comprendre te il faut na internet oyo yo ozofinga zala na kisa makasi zala na nzamba makasi soko oza na nzamba makasi te kisa makasi te tika kofinga bato na internet bato ozofinga omoi na internet a toa na bandoki toa na bato ya kisi toa na bato so succès motema alobi amona kosute na vie aelimine yo mais bino nayebi te nzambe azotika bino mpe kaka azoumisa bino bokontinue kofinga Belleville yango peut-être bobongwana mais bolingi kobongwana te etali bino lokola bino bolingaka bozwa problème na manzoto ya Belleville ke likambo ekomeli yo boye tala Belleville kutu moto asali boye cibau chenu bokoka ye ata moke te je crois bien message nazalaki nango yango wana moi étant que papa Kulutu azali gardien du temps na ye awa na ye kofinga mutu te na ye kopesa ndeko na biso réponse ya likambo akangama nango babimisaka bato nyonso batikalaka na ye bavalorizaki yo soki basololaki yo mpe na bato peut-être olinga okoko explike likambo oyelaki te mais lokola bavalorizaki yo bolamu zoba yango lelo yokomolobake bino bato nyonso tu bolobelaka Belleville wana bato nyonso bolobelaka bela wana boye bakende nga nazala papa na bino Zuma na bote nini oza nango na théâtre koleka bana mibali nyonso na mbongo nini oyo to stabilité ya vie nini yo wana nango eza pasi en tout cas vraiment tozosunga théâtre te tosunga théâtre pene osala bien merci beaucoup na bino tu bolanda biso na actif final télévision pour continuer toujours kotia abonnement na bino merci beaucoup grand prêtre M merci beaucoup na yo merci beaucoup na Mami Tadina depuis Belgique merci beaucoup na Maman Fifi Makuta
namoni moi silence ekoti la mama chérie à moi si depuis Londres maman José Lusadusu en tout cas bambote ebele et sans oublier Hilaire Ilunga Mokonza Swag famille Libota de partout famille Libota Brazzaville famille Libota Lubumbashi famille Libota partout en tout cas votre papa Kulutu est là pona kosalela bino musala pona kotalisa bino ke Belleville lem sous Congo et aux actrices le quoi Belleville l'air mususu tobatela. Voilà, merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis bye. Donc, écoutez mon qu'on a lobby. Tokene, na 16h30, total à filmer. Tu ressens un tableau. Parce que, tu changé. Dans le bas qui bien. Sans qu'on s'allait mis sur tableau, wana. Faut foutre un droit d'auteur. Faut foutre un droit d'auteur. Et puis, dans mon ligne de moi, comme il y a un commentaire, elle dit, papa, Kulutu, qu'on s'allait yaba. Nayoki. Gina Mabiala, merci beaucoup Nayo. Merci beaucoup Nayo. Vraiment Gina Mabiala. Famille Libota solo. Depuis Kinshasa, en direct de Bandal. Gina Mabiala. Voilà. Et puis, Pesselanga Fortina. Bambote na Ebele Fortina. Bambote na Ebele. Merci beaucoup. Voilà. Assistant, vous avez assisté na Prince Luamba. Papa Lutumba, il y a scénario. Donc, merci beaucoup. Écoutez dans la prochaine occasion. Bye bye.